Panza Sango Bilili. Oui, allô? Oh, allô, Arata Nzongo. Oui, allô, Dino Image, Nenge Makamwango Ezalaka Kaka. Je me présente au nom de Gila Tanzongo, chef prêteur, Nenge Nalobaka na bino. Na ye ko répondre batu oyo, nyonso bazali ko toucher grand frère na ngai. Non, 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 c'est pas grave, na manina na oyo, pédophile oyo, akimaki na Kishasa, Fils Kelele. Donc, fils Kelele, Keba la Komo ya Didenzongo, premièrement, aussi déjà interdiction na Château Rouge, on a lobby. Puis, Junior Mundele, Keba na yo. Vous avez la famille pauvre, Junior Mundele, vous avez la famille pauvre, Keba na yo. Donc, naza ko lukayo Junior Mundele, na lia yo, na kolia yo, parce que yo zana bisexuel. Junior Mundele. Message na pesi bino za ngagila Ratanzongo chef prêteur oyo nyonso ko simba ako toucher comme un grand frère nanga na kolobela e donc edino image flash na pesi Fils Kelele pédophile Junior Mundele bisexuel ya bino ya mwana oh mais Ratanzongo bai oh juste yo la kanda ngwa nini kasi bango bato batu wana baza na niveau ya Didenzongo te mokonzi yanga ba c'est pour cela na répondre bango basali sini yo Fils Kelele tout qui fait arrêter mais le yo yebolia boudé Fils Kelele yo yebolia jambo Fils Kelele yo go toucher Didier tu es malade ou quoi là bon aboyi ben si te belé mais edino image lobela bango na système ndenge zalaka bibisa menes toleka. Merci Arata Nzongo na message aussi liko pesa parce que ezanga ite na lukiyo yonde mtoluki Panza Sango ya Congo po pesa message oyo parce que oza ya kosilika po ba toucher ndeko na yo o batobengi Dide Nzongo Dokistan. Ok, nenge zali wana tozali chez Edino Image www nenge boyebi Congo nenge zali awa tozali na Edino Image boyebi nenge masolo ezalaka donc na tiki bino ba frère na ngai nyonso balinda Kenzo ba Michel Blancho ba petit na ngai ba Kimberly donc na tiki bino na bonne journée lelo na tiki bino oyo nyonso akomeka komo ya DJ Nzongo nazala no na sima bye. Merci Arata Nzongo pietele tutulu toleka la ba pédophile leka bon bye. Merci.